moni moto akangela bien matériel peut-être Tina TV, ce sont de faibles, de pauvres faibles, ce sont des orgueilleux mal placés, ce sont des orgueilleux qui n'ont rien. Oh bah surtout teli biloko moko boye amoni emsusu nguba moko boye ayebika nguba poso alelo ke na restaurant mo ba moni nguba de ba longolele ba poso lenga samba mo direct. Oh parce que ba age ekende kindumba sukate mibali ya batu sukate to luka sko ya ba biso moko auto tracer na ba futur ko sabiser trop te ke nga ba sokolanga nzoto na bimisa jomo bwela ko sokola nzoto pe sotaka donc apprendre ou à laisser. Est-ce que eza obligé son mobile non quelconque a pesi mbongo? Faut penser ngo kasa ngo batu nyonso bayeba utango tina ba stati na Facebook batu bayeba ke ba pesi mbongo. Et comment obligé ou comment? Faut tellement ba pays étranger et faciliter rabiso. Ndeti to kokolo ba Angola ba Brazza ba poto. Ozala no emsu mwana bibwa. Surtout que maman na bangola soit na poto okiti na ville. Siko okomo kutoyer ba maramo boy, okomo sala ronde ti concurrence. Pesangeloko na ngaleki bango pour pesa yo. Ngongongo yo y a pas de saut métier. Sala taki boy, ataki menisier yo pe le boko ma fe wana. Ozo comprendre na biso pe basi. To pensaka na bambonga mibalite. Luko sala musala mo boy yekola. Omoni mutu nyonso jo masalela raye. Jo o salela momi. Momi aya ko exposer jo wana te. C'est impossible. Et non ka nenga ba fille lelo to bakisa ba zéro. O comprendre? Bakabelo 30 000 kwanza bakisi ki ba pesa 300 000 par semaine lokuta. Nani yango ba opesa na ba famille to uti ba famille pauvre. Ba pesa 300 000 kwanza par semaine. Yaya o sa no économie. O comprendre? Mais tu nous dis que on fille pauvre, on a famille pauvre. On a que par semaine bah pèse encore argent de poche autant mais on a papa toi on a maman té. Mon bel mot quelqu'un qui nous appelle ça. C'est que Joanna na place ça fait ça argent de poche et c'est son bureau dans le pan. Parce que y a un monde de reprise à souka. À ça on a famille pauvre, famille à passer. Na place ça la ba concurrence mo loyal na ba massa mo ba zoaka mais yo yebité ndeko. Ça l'économie sunga famille. Batsa monoro kimia. Lelo lingo somba kabelo tina sombi kabelo ba mona ngafia. Elle on va faire sur internet ça dans chaque fin de semaine à 400 000 kwanza. Ata moto o eza 90 000 kwanza asombi on te vélo ya pamba ya 90 000 kwanza anda ko. Pauvre malheureux tout ce qu'on gagne. Donc, si vous traitez ma fille au Baya, qui a bien matériel sur Facebook ou Internet, ce sont de malheureux. YouTube, vous avez malheureuse. Baza malheureuse fille. Bonjour et bon après-midi à tout le monde. Merci d'avoir tenu sur votre émission. Il y a Myriam Makamba avec les gens. Donc, on a vraiment pour la fanatique, sur Idéologie TV. Hein? Donc, vous s'abonnez. Premièrement, vous s'abonnez massivement sur notre chaîne YouTube Idéologie TV avec notre formateur David de Wendy. Donc, le lot vraiment Myriam Makamba avec les gens comme on a sous. On a Cynthia Bopong et l'État, moi, ça a ma conseil privé. Hein? Donc, tu as comme il faut. Donc, le lot vraiment, tu vas parler sur bien matériel. Donc, on a des jeunes filles, les lots, comment on l'a bien matériel tout. Parce que tant à l'époque, il y a qu'à la maman a biso mon mobile a payé 1 million de dollars. Pour la série, maman a biso bando payé ça va compter va quoi ngati. Et c'est qui va 2 000 dollars va les lobbies sur comment que mobile a tombé le likambo et loko comme au ganga. Donc il y a un payant qui n'a mon qui font na benga Cynthia Bopong et l'État mon ça tellement qui aloba bien, a expliqué tellement bien. Donc na benga qui vraiment tout est comme il faut. Donc avant on a mais un peu pour saluer ba sponsor officiel nanga. On a mon boss les petits barons de la ville ba vivre mon asolola bien fou katibola la force tranquille. Bien nanga solola le chocho solola petit et ça nanga bien mon papa vous les petits. Soza Alberto le jeune millionnaire dans la bossa yote Richie Boko dit Zamboka solola petit et ça nanga bien bonjour boitard Cynthia Bopong. Oui, bonsoir, bonjour, bon après-midi à Batunios, précisément à vous Myriam. Donc, Nabatunios, pour l'andastique que vous faites, il est à Moussa. Maman Soso, je suis là pour vous, donc le long en solo là comme il faut.
Je suis là pour ma question à yo, ma réponse. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, Cynthia Bofong, elle est à Mossa. Donc, le lot, mais quand un peu qu'on définir le sol parce que tu comprends que Internet, c'est à Koubeba. Même pas Internet, KT. Le lot, génération n'abisso et qui est bien. Le lot, tu parles qu'à sur bien matériel. Donc, mon bali, mon bako, c'est le lot, likambo, yo, yeka, boyo, koutena, ba camarade, yo, comme le banga, koute, mon bali, langa, pesa, 1 million. Ou bien, na koutena, na boss, dadi, ça. A pesa, combien, pesa, boy, est-ce que tu es bâti? Est-ce que les a obligés, son mobile, non, quelconque, à pesa, mbongo? Faut penser en cas sango batunyo so baye ba utango tina ba statut na Facebook batu baye ba ke ba pesi mbongo et comment obligé ou comment? Non, ce que je peux dire c'est pas obligé. Ce n'est pas aussi à nous de obliger des gens de ne pas le faire. Voilà. Les gens na batu mususu akolani na via passe ya beaucoup na via passe. Vous comprenez? À mon abiloro mususu akoma mona on loka mystère antimete ke nzamba ko osale grâce peut-être si bata $20 ou $30. Vous comprenez? Ce que tu as mentionné, alors ça va il faut comprendre que il y a comment qu'on soit pour ça muta passe. Vous comprenez? Si vous avez battu misusu, alors ça là on peut atuka baninga. Kotuka c'est-à-dire quoi? Alors ça là on peut-être que provoquer baninga tellement kana barando na batu moko boye, il faut ngana chango ba mona ke ngana comment qu'on soit koleka bango. Et ça na batu misusu, alors ça là par rapport que approuver batu. Vous mona que Jomo Batelar, Msu Joanna, Jomo, Joa Combo, Joanna Ndazana, Jomo, Bango Tuna, Master Niba Luka, Joanna Bazwate, yes, quoi, Zoa Joango. A comment que c'est le mot, Soka, Joanna Chelo, Chocho, a PC moi, il faut exposer en quoi la Sabatuke, non, il y a puis moi, Zoaka. Tandis que ce sont des erreurs à gaillard, des erreurs à minene. Oh, Berer wana et mabiso na mabe et mabiso na mabe moroboé plus tard au tombé malheureux. Vous comprenez? Parce que il y en a d'autres gens denga si tu en as saboué. Le peut-être n'a reçu qu'on exposé que Jomo va payer $4,000. Et na moi na msou sabota misika. On a compte bancaire koleka $4,000. On a pas prix de on a pas immeuble. Vous comprenez? Koleka $4,000 on a exposé na Facebook. Et on a pas tout msou des fois bota ma vie ne mobimba. Na Kishasa na simba ta $20 te. Parce que tellement ba pays étranger et facilite arabiso. Ndeti to kokolo ba Angola ba Brazza ba poto. Ozala no em sou mwana bibwa. Surtout que maman na ba Angola soit na poto okiti na ville. Parce que okomo kutoyer ba maramobwe, okomo sala ndeti concurrence. Tandis que les gens qui vivent na milieu wana, ba mono ndeti lishu, moko ndeti salité mobwe, cette fille est malade, peut-être elle est folle. Vous comprenez? De faire des trucs comme ça tandis que biso moko bato banda, to zwaka kutu ya koleka mais yaza ko exposer a luka bibi misa munene mais a mi komisa nde mukie. Ozomona le lobby bien matériel na linga mingi ko beta disola bien matériel te poane. Na koko ganga ke na mi choke Myriam nga sombi kabelo mobo ya 500,000 kwanza. Et na ba star lokwa batitika, on comprend. Et na ba star mususu tali star. Hôtel neti ba comment je peux dire ba mama chala mwana. Ana ta somba kabelo 5,000 ya ba $1,000 te. Alors ka somba kabelo mo ya qualité et niveau élevé. Vous comprenez? Même si tu as kabelo $1,000 na mutu. Parce qu'on a tout la kabelo $300 tout. Au moins en équilibre na bimi d'un Paul Liboma. Oh mona, to bato bon ba otalanga peut-être que na kumsenga na Samsung, ce qui neuf, ce qui combien. Na chango na exposango. Na mutu mususu atamba na téléphone na suka Huawei pliable. Vous comprenez? Les qui coûtent un iPhone. Alors c'est quand il y a bien matériel, tout est là, on toloté. Biloko tout est là, toloté na bangola a. Myriam ngala taraba yoji ngala leki on ala ta yoji na Angola za na boutique monte bateka yoji. Lo baba tindela yo. Pe na Angola nde to zala raboué vraiment na c'est basé trop na Angola dans quel sens? Parce que y en a notre na bande qu'on a biso misusu ya basi. Tu viens dans une famille pauvre, vous avez rien, vous avez aux na milieu moko bien réglé, nzamba salio grâce. Au comme na milieu moko comme on a minda pele kure kendarate. Kumisara nzambe, pesa nzambe lo kumu tale siko utisinga, ne siko matisinga. Mais yo olo kumisa nzambe, o komi ko sala orgueil. Orgueil o babenga orgueil imbécilement. Vous comprenez? O sala orgueil mo imbécilement o balwaka. Nakata bato bazwaka yo c'est la bato wana orgueil t'es malade muto azwaka de nature aloba te abete la ngo petolote yebisa yo pete
mais bino kaka bato nde comprendre ye asala nini amonaka so moni moto akangelaka bien matériel peut-être tina TV ce sont de faibles de pauvres faibles ce sont des orgueilleux mal placés ce sont des orgueilleux qui n'ont rien o basutu teli biloko moko boye amoni msusu nguba moko boye ayebika nguba poso alelo akena restaurant moko bamoni nguba de balongolele baposo olenga samba mo direct. Oh, comprendre. Il y en a des choses différentes. Il y a un orgueilleux imbécilement. Vous comprenez, c'est une imbécile. Toi, tu es venu à la télévision, tu cries que moi je suis là, j'ai des or blancs, j'ai des or. Voilà. Et c'est comme ça. Au moment que toi, tu es venu crier avec tes or à la télévision, il y en a d'autres personnes qui ont des diamants. Elle a ta chaînette à diamant. Mais au lieu de que ça diamant, on a tombé tes lotés. On l'a pété. Vous comprenez? Il y en a des gens qui me traitent que j'ai mal dentition. Or que moi j'ai utilisé de faire une chirurgie à moi. Vous comprenez parce que je n'ai pas de dents. Le nom de ma fille, organe sous chaînette, organe sous localité in TV. Nous avons un lobby oyebi minu oyo. Et c'est plastique. Son a longolé ango. Vous comprenez? Ba pesanga kabe po mundele mo quelconque. Na kokota nga kombote. Vous comprenez? Abi le quoi on a mal dentition non pesa yo cadeau to kenda na hôpital apesa nga cadeau ya badan o 10 derniers so eza liboso o eza ba or blanc en plastique imagine toi or blanc en plastique donc okoke o monde batu nyoso banika ba minu nga nika bongo te siko so na longolango ba or batu bagangela ko téléphone a cher ndako cher et so manga ta 10 000 fois siko nazala so na ke même na hôpital baloba na teka parce que eza cher na teka ngote parce que esunga ngai ozomona siko so lelo na banjo hier na TV de na ba facture nango yebi de tokenda na hôpital chaque samedi tokendo bisinti mutu asala obwende nini afutela nga na ba prix ya hôpital nyonso esunga nga siko so na zaki batu o bagangela peut-être que ache vie c'est loi lito ya or aye que moi j'ai de or. Voilà. Si on a longolé en pour longwa, na longolé en na longolé en to chango wana na or et pesete. Voilà. Parce que tout ça ko bangile la bien matériel. Le bien matériel est bilo mo boy, le lo to tikango. Ouais. On se comprend. To tikango to kende to aka balu. To tikango to kende e tikala nango alo ba Michael Jackson na ka ba or. Bah donc azaka donc n'évitez que tout ko bengi riche ndenge nini lelo akenda atika on peut bakunda alo bakunde na espace bakunde kana mabeli ouais ozo comprendre yango bande ko to tika betela ka tolo na bien matériel bien matériel eza bisote to yaka to kutango to tikango batu msusu pe ba ya tant wana to zala te voilà Myriam. Voilà, merci beaucoup wana et ça la plaisir na bien nanga moko dans la vie au solo la ngaki pour makasi nikolo pour kakibola la force tranquille tanya bimenga la brésilien donc ma grande sœur chérie na lelo tellement trop wana mona cobra zikondolo mokonza denge la die mayanga nzamba denge la bosolo la petit na bino et ça la ngaka kitoko pele si tu te parler non si elo mo solo ba biso ba jeune fille mutu obosa na ke na bimela na famille moko pauvre tellement que na ye na kuti Cynthia wana kabelo peut-être kabelo ya 100 000 kwanza nga siko na ye peut-être yo makambo loba nanga eza ya solo Cynthia sombi bo Cynthia nga pe na mema mina loyenge na yo mba mona koti na koti na buzoba na te parce que makambo yo lobi eza ya solo mais nga na ye na koti na ye na mo ba ki fanta na nga mo bo na ye na mo ba okay na nga mo bo Cynthia nga na mobile na nga mo bo ya kabela nga ba 1 million de dollars et ba 1 million de kwanza na mobile na kati yo te par là omoni mutu nyonso jo masalela ga ye jo o salela ga momi momi a exposé Joanna te c'est impossible et non ka nenga ba fille lelo to bakisa ba zéro o comprendre bakabelo 30 000 kwanza bakisi ki ba pesa 300 000 par semaine lokuta nani yango ba opesa na ba famille to uti ba famille pauvre ba pesa 300 000 kwanza par semaine yaya o sa no économie o comprendre o bimisanga après un mois so bata idège pe olongwana na vie ofutela parce que mutu amonaka parce que en Angola bateka ka lupangu te foso ba lupangu mobimba te bateka so ba bateka loka ndako ovanda ba otekelwango siko na ba prix moko bo légère
avec 1 million de kwanza so yo bapesa ko 300 000 par semaine pour okokisa 1 million de kwanza so ti mutu apesa ko kaba 300 000 wana so bosenge 200 000 kwanza 200 millions apesa yo ozo comprendre na minute na seconde osoma ndako parce que mutu katokonta yango no te parce que ezaka moyen de transport mieux vaut na louer maintenant en esika na wana na papier ozo comprendre toi t'as pas un papier oh tobengi lopango papier parcellaire aux anangoté mais tu nous dis que tu es pauvre ou tu as famille pauvre oh là que par semaine bah ça quoi argent de poche autant mais on a papa toi on a maman te mon bel mot quelqu'un qui nous appelle ça c'est que Joanna na place ça quoi argent de poche et c'est son bureau dans le pan parce que y a un monde à reprise à souka à son bel local le pan jeune fille on a beau in le pan on y a pas bon on est peut-être un habit ah bon bon on est le biso Hollanda biso et le monde le bas ezala bato ba na mbongo ba riche elo aliposo so asali kopa zimbongo ebela somba ka lopango ezala riche ezala nani bana ba mobutu to bazala ozo comprendre elo kwa liboso ba somba ka lopango mais elo ça na pe ke bijou et comment nango humilier pas ba maman ba te ka pe ba yoka bijou to ko compte omoni na bato bazwaka ko compta orte or ya na valeur te yo ka to ba ba ya na ba na muto alati ange na kingo ange ya $25 comment ngoni or na yo muto alati quartier ya $300 comment ngoni or ozo comprendre siko bino mbale bwa dende ma po bolati or siko muta mbongwa bien cheya kontano or liboso te bato mbongwa solo en compter no te fa tel miselo mono ko hotel fly na mazanga rêve wana na vie mutu nyoso afaka mbongo rêve na liboso za tonga no elo mo danger ozo comprendre soit tonga tel misi kombo na ye o comprendre après ota la ange to or pele lo ba or wana poso zaki ba or ba pa olutu dilu peut-être benga ba tonga ba restaurant na ba na ngote ba tonto Serge Kiboko lo benga ba sala ba Kiboko lo club te o comprendre ba tudi lo benga ba sala Royal Bar te pour an ambition or lo ko za na ambition na la a boule que ambition les fa telle miselo ko telle misakombo yezangi mongo somba bijou tango tele mo gangila ki o check no ngana na tudi lo Royal tonto Serge pe ko no ganga ti ngana na Kiboko lo club nana ba parcelle mais so moni e boss simba la em sona kingo na ta argent la titi ba tonto Francis di kando maboko bank ana ba mapangu tina ba Portugal mais o moni kaka boss sympa em sona kingo ne pe or la titi mais a boule ba million asa no kanisa kinno moni na zo bufona tongo se loro moro bo comme mutambongo ye wana bato ba beta li solo ke cheneti tena somba quartier mo wa mutambongo to mutapasi o se économie o comprendre tout ka sentiment mal placé notre zuité tout ça ba orgueil moko inutilement ba orgueil ezanga mituna makolo outi na famille pauvre famille a passé na place ça la ba concurrence mo bo loyal na ba massa mo bo ba zwaka mais yo yebité ndeko ça l'économie sunga famille vatsa monoro kimia lelo lingo somba kabelo tina sombi kabelo ba mona ngafi ya kabelo ndeti nga sinta na pensa kabelo na bina ngati na pasaka ngai mbongo na ngai pona tonga kombo ezala ata na Congo ba ke ndako wana sinti ata na obota te ozo comprendre tiko kabelo ata sombi kabelo lelo lobi esi la marque mususu ebima na sombi or lelo ba bima ba changer structure a mboka ba or wana esi na valeur te ba bimisi marque or mususu esi li valeur mais le pangu esi la valeur te ndeko. Ce sont des pauvres malheureux qui font des trucs comme ça. Il y a Idéologie TV avec notre formateur David Ewem. Quand ndenge na prometa bino ba fanatique nanga obolinga biso vraiment bo mesana na biso ka boye ça biso bien. Bo mesana Myriam Makamba avec les gens de la presse. Quand ndenge na prometa bino rôle ndim. Donc cette fois-ci, tu bosser vraiment dire avec Cynthia Mofeng et l'état sa maman Soso. Donc tu as vraiment pour nous saluer plaisir c'est en manga. À bientôt c'est mon anniversaire c'est sur la petite et ça l'a bien. Si tu te parles non sur ba fille oyo ou bien ba grande sœur oyo. Ana mobali ne mo ba pesa ke moi 100,000 kwanza oyo mo kama ita komisa ngo 1 million. Peut-être ngana to yibi. Mais si le lot a exposé. Si le lot yo ba pesa ngo 1 million. Le lot ba segunda mayo o ba lo ba nini.
bamituka bakope ezali voilà bavelo ezali eloko bafille mosusu na internet akanga chaque fin semaine azwa 400 000 kwanza ata moto oyo eza 90 000 kwanza asombi yango te velo ya pamba ya 90 000 kwanza mais tomona sere na biso chouchou plein na car mamoi mais tomona ekena bakar kosekele lekine aloba yango te sikozela na solano omoni bachouchou plein baa baexemple à suivre na bavie ozo comprendre azalaka mona yango otali mpe pale otali mpe elateli na ye okompreke azwaka mais oloba te ndeti balisa queen lisa ta yo osala émission ya na kar ape na lopango mobali asombela ye ozo comprendre lisa ta lelo aza te bani bayebi ke mama na bango aza na lopango mpe lopango te ya seka batongi te chambre salon te andar soyebisanga bato orespectaka na bavi bango wana omoni bato bongo babato ifo aprochaka oyeba mayele nga na aproche fi ya kabelo te oexplike nga ninaki nozomba kabelo nana ntina nao te nga nana mposa asala baambition nayeba akokiolakisanga nde eza boye ifo sombaka tali moko moko bombaka nde eza boye sombaka ta briki moko moko mosusu papa lipompa koko okufa yo tongango okomisango ya yo ifo ozalaka na baambition wana ozo comprendre tozosolola ozo comprendre sikoyo les gens qui fait des trucs tu es malheureux oza malheureux pauvre malheureux tout tika oganga donc si traiter ma fille au bayaka na ba bien matériel sur Facebook ou internet ce sont de malheureux YouTube nde biso tolobaka ke baza ba malheureuse fille par rapport à quoi par rapport que mamba salaka ana posa akoma mais aza oyo aza te maomi komisa oyo alingi azala konzamba opambolo ndeni voilà yango lelo tomona jomo bible pe lobi mikitisa ngana tombola nde tomona ba mikitisa liboso nzambe mikitisa liboso bato bazwa liboso na yo ozo comprendre ndeti nga nayebi kende naza boye na chronique mo boye nayebi na mingi te bato bazala liboso na respecta bango na tosa bango ocomprendre ata bafingi nga ata bacoli nga natalaka sikoyo nga mpe na nsima na osani naoyiba bino mayele naoya ezala bongo na vi yonga na prefera mingi omoni bato bazwa de ntongo omona chouchou play de anizana ana lopangu na ye ape na kar siko ata sombi kabelo motu da aza na lopangu siko ofinge na ne ndeti liza asomba kabelo to asomba kabelo te ana andar ozo comprendre oyo nga peut-être nabombi na ngai na bobolo bo te ayiba bosidika ndo maboko banki mbongo yango asomba lopango na oloba na te nga na rien mbola te tina olendaka na kati ya bato bazwa nayibaka mayele na complete na viva na baambition nga na muta baambition na lokwa pilote ozo comprendre na bula un jour ya novela un jour nazala na avion parce que mpona nalinga kokutwa ye mingi bapilote nga no bandokoluka relation na bapilote so lingi mpoza na lopango kutu yaka bato batongaka bato basomba de bamapango salani tala ndenge akende otikela bamaso biloko olia oyeba de mkono somba lopango ifona memela nde bamaso biloko nasalaka boye nazombisaka boye voilà merci à tout le monde et merci vraiment na baabonné na biso nyonso bafanatique nyonso ya Myriam Aigle Jean pour consommer vraiment émission oh j'espère que émission na biso ekende deya na kochite Cynthia Bofonge moi conseil na bafille oyo base comporta bongo ouais conseil na pesa kana bafite na ba garçon o ba travailler bazana kaka ve pesa ngeloko ve na ngaleki bango pour pesa yo ngongongo yo y a pas de sot métier sala taki boyi ataki menuisier yo pelo boko mafe wana ozo comprendre na biso pe basi to pensaka na bambonga mibali te luko sala musala mo boye kola ta ko kangania ntaba et salo grande fille lukosa musala mobwe o lobi o dépendre kaka na mbonga mobali te parce que ba age ekende kindumba suka te mibali ya batu suka te to luka siko ya babiso moko o to tracer na ba futur ko s'abuser trop te kenga ba sokolanga nzoto na bimisa jo mobwe la ko sokola nzoto pe sotaka donneko apprendre ou à laisser yekola métier ça kope ko telo la lobi za dona donc c'est un peu cela bambote na batu tout balinganga vraiment wana moni de Chris Nimi David Wembe moko le formateur